Si on a la zilaka que en tant que moboti na zoba koko, c'est-à-dire bana nango o tangi belé wana na mona peka ba bimisenga tanani. Ok, bah on a un message mususu. Ba message mususu ezala mutabi so azolo bananani. Bon, les arabes ba tout super beau tarate hein. Moi na a capté message le roi ba bota yo ce que zo botate. Menga na zana bakoko. Moko zana opana yekuna na ndako. Comme on a l'anglais japonais et tazoma. En tout cas c'est regrettable hein. C'est regrettable vraiment. Ça veut dire que ba tu temps ba travailler à rater. Avant hier on habite dans le Solomon est très important. Avant comme on a écouté un type moko mon Grégoire. Un type on a interprète, il y a cause à la sourate interprète à cause intercesseur. Il y a pasteur, il y a église, il y a église moi d'ailleurs il y a pasteur mon boyebi. Na kuta na ebisinga biti mon cher mais nous bolo belangati. Grégoire ebisinga mais bolo belangati qu'est-ce qui église ni d'ailleurs église est belle. Église il y a type mon pasteur moi terre bois les gars TV à terre restaurant mamba musique pasteur wana. Amon ngabi mais la légende ndengeni nabi. Oh je binga ndeni. Oh timinga na yebi yo. Na mona émission mo osali na CP na like a ngot nabi ah vie. On a un problème yo ngana yebi te. On yebi ngate tala ngaku na za ko interpréter kala na l'église ya mutu tel bona boy. Mais ça va tout que type on a zo mosi nanga. Na biso ke na zaki vraiment sidéré côté na zaki. Na ki passe ya mutu ba zo mosi na ba tia na paye na bango e ba yembela kai. Mama dina e amutema. Mais ba yemba mosi déjà. Na biso que parce que Grégoire ça va que mosi na e. Oui que mosi na ko kutane kana ba kuzu tout ça no to kutana ka bon na kuzu na ba hotel ba yolo ba bandal ba MP kuna ba blo mo bon. To kutana ka vite fait petit point na kanga mosi na paye na e. Grégoire en tout cas fait Grégoire nzamba battre ko tout ça. Tous les mois sinon nous allons calme. Tokoma na katikati obwakisi ngai nakomi otepatepa sauvetage te faute eza ya yo te mamezali ya ngambe ifale parlie lelo na esprit ya soso likolo madangizoi monoko ya kizenge nakotekangola wena bitula kolinga koleka tantombola eutekinga primangondo na nzano ya mbokwe makonyotambola 0 metre na liwa misinga sherive mokota mpona ye washington buji evela ngai sandra kazali musasino Papa na Rocky, Papa na Saint James, yoka mawana mosika plesoza, yoka Papa na Dikiston, ata soloba mingi yonde papa ye, ata bangomana balobi yonde mokonzina bango. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Calme, moi la mère n'angaï. Micro et moi. D'accord. La légende. Je suis la légende. Salut. Salut non dit premier. Voilà, succès d'internet dans minute on sera la tête. Non, succès. Dernier Kofi Olomide d'abord. Kofi Olomide a bien, s'est porté très bien. La Kimia. Azadi Anakin. Oui, Azadi Anakin. Ayagi depuis le lobby. Il a moins une prestation, 2 prestations au Soudan et ça s'est bien passé. Azadi Anakin. Ah, mais soit Ayagi lobby ni les celles qui banan bayate. Non, mais il y a un voyage. Voyager, il y a avion. Ils doivent se reposer quand même. Vous avez raison. Voilà.
Comme ça, samedi prochain, tu as là. Oui, évidemment, tout ça là. Ah, peu marambe comme yemba je suis. Oui. Comme il affrontement tout ça. Bah ya ba like ça ba maramna ba on va là on la ni tout yo mo nento ça to ya na ba musicien ya victime to ne to ya BCBG. D'abord n'appelle ça non mbote na quadra na bandiom bala moko hein. N'appelle ça non mbote na quadra à le mur de lamentation, l'homme qui a vaincu 1 milliard de pots de bananes et 10 milliards de complots. L'homme qui a vaincu 1 milliard de pots de bananes et 10 milliards de complots, on appelle Mbote Kotaza, le seul dinosaure qui nous reste. Donc voilà, on appelle Mbote. Je voulais aussi t'informer que le quartier latin, toi un événement monnaie, tout un événement la semaine prochaine, le 24 février, sortie officielle, il y a clip, il y a une des belles chansons, il y a légende, album Nabiso, ça là-bas, œuvre nango. Oh là là. Oh là là. Nzembo Kofi Olomide Embeli, David Mangaya. Et voilà, donc Tokutana na St. James Hall, vous allez y aller bien. Le 24 février. Le 24 février. Le 24, c'est le vendredi prochain en fait. Oui, oui. Vous avez un kina. Vous allez pour nous les accompagnera tout. Yo ebit, biso to kabona raté, to kabola raté, to apé bata partie prêtée. Sauf que les musiciens de Rambo qui m'a plateau na biso. Je disais que Kofi Olomide ba actualité zamo ebele autour de lui et puis de sa musique. Mais tikanga na tuna na ebisa o lelo na profiter na loba po biso to abata pembe. Certaines langues disent que Kofi Olomide ba azo pesa biso ba actualité mingi o eza hors musique pendant qu'il y a un album moko sur terrain. Pour ça na bino ba communicateur, ba porte-parole, ba musicien, on dirait bimi moi libanda par rapport à il fallait bossa là. Non, pas du tout, pas du tout. L'album Légende est sur le terrain, ils ont aussi porté très bien. Tout ça, la promotion, ils ont les gars bien. Pas du tout. On fait bon autant là ici aux femmes, aux autres monter. Bah ingwenya tu know, aux autres on dit moi. Oui, ils ont eu canal mais Samuel Eto'o. Obi lelo dans la concurrence, l'album est bimé belé. Na habité ce qui bande comme ce soit. Oui. L'album Misusu yoki on amte parce que je n'ai pas eu le temps d'écouter. Je suis depuis plus... Bima Kiti lelo. Oui, je suis plus concentré au Yora Bisso parce qu'il y a Bisso qui toko makasi. Voilà. Il y a des commissions qui n'est na yoki te. Na jona no tango yoka te na yoki ba bimisa ki na jona no tango yoka te parce que na yoka na Bisso qui toko makasi. Ah, ça passe ya Denis ko yeba ki bino ya ki toko makasi so ta wo sali comparaison na baninga musuti. Ya Bisso ça fait 45 ans où yebit. Les gens de 45 ans. Yabiso ça fait Moussala tout ça là, ça fait 45 ans depuis Banda tout ça là ma bêta. N'empêche que concurrence c'est ça là. Concurrence c'est Robima lobby ça peut concurrence. Concurrence c'est ma bêta. To boy concurrence. Mais sauf que na Yabiso que na yoki banzembo msuste parce que on a concentré au Yabiso seulement déjà 3 mois kaka. Voilà. Ah. Kofi papa banebele bobino bato bozana e bokoyo ko soutenir pe bandero musu ya oyo karape musique na bango. Oui, musique ya Congo est bien. Boyoki dynastie. Musique na iso album eza kitoko net dynastie album mo bien na yoka ki yango c'est bon et kitoko. Na yoka quelques chansons, c'est bien. Félicitations à l'artiste, il a fait un bon travail. Na yoka. Bongo balle de match. Oyoki yango pe. C'est buka. Wana yoki namte. Soki to sisi ya biso na yoka. Na yoki namte. Voilà. Il y a fait qui des gens si mais ça dépend en gros que pour tant que na boîte mo bacha igara nzembo moko na tanga na zalaki na yoki yango vite fait mais biso na yoka tous les jours parce que nous avons un téléphone la tine de l'album en balle de match la tine de l'ango mémoire n'a pas problème il faut effacer j'ai un problème de mémoire oui je suis sérieux je suis très sérieux mon téléphone a un problème de mémoire na pilo il retourne de belle état là on a 46 ans de carrière toi on a plus de 400 chansons. Parce qu'on a un clip Nazarana, donc on a pas ma mémoire makasi. Je suis la légende. Aucun des romans autour de Brésil, aucun n'est. Oui, ça va. Félicitations à lui, force à lui qu'il fasse un effort. La vie est panoramique. Tout est habité. La route tourne encore. Tant que pour moi, Lionel Messi à Messi à Congo, ils ont payé. Ok. Abundara, félicitations à lui. On ne met pas Kofi Olomide, on ne met pas Quadra, Bakutananaye, à mon appel via le Sepelaranavier. On a des mamans à la guerre. On a des mamans à la guerre.
nzambe na le roi Kofi na tuniga question la question na tuniga te na pesi de ça demande na salit tu wana to solo nga prémission en tout cas merci beaucoup problème ezate oui na informé au peu déjà Kofi Olomide alobaki mambo bakoko azali na besoin bakoko mais Soleil Wanga alobi au moins que aloba likambo bakoko spirituel mais si ezaka bakoko ya musique ndenge ba compréhension ezalaka azana bakoko de bazana bango ebele comment tu trouves déjà cette intervention de Soleil Wanga ya muni bakoko ngwa amuni bakoko ngwa na musique tsomoni ngwa te na lobi hein mona faire bakoko ndenge salisi bat musu ba fiasco na TV bayi pena bayo yemba bayi oyemba te otali bango te. Voilà, ça veut dire que moi a capté le message qu'il faut bakoko. Il a capté le message. Moi a capté le message. Il aura babota yosko zo botate. Parce que Olobi c'est si batu a fiasco. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que batindi pe batu na TV pour bando former mon deti bakoko à venir, mais bakoko ngo ba ogina ba charge. Voilà, c'est tout. Voilà neti banani ngo. Motala yi bango na TV. Moi monsieur mo rara bunina bango so combien? Ba pe mbanga mais lisangu bako gati bambanga ba misyangu namona bango natala bango bana ba niance moko ba niance mo ya kala ba niance na moni ka muka zo lela bo niance ne tamboli partout ba c'est yango nani au chauffeur taxi te voilà oui c'est en tout cas c'est regrettable hein. C'est regrettable vraiment. Ça veut dire que on attend ba travailler raté. Il faut retravailler la musique, il faut travailler. Il faut avoir le temps de travailler. Parce que quand tu travailles pas, tu fais des trucs comme ça à la télé, ça dégénère, c'est pas bien. Voilà. Il faut travailler. Je suis parce que moni bakoko, moni faire s'il te plaît, moni faire bakoko yo. Affaire bakoko, c'est très compliqué. Il a très moni on l'aura bagé. Kofi Olomide c'est un visionnaire, c'est un monsieur très intelligent. Kofi Olomide. Tant que mon babdo moni on l'aura bagé, mais moi on a capté le message et après bon atini batunae mais batune bayi suffisamment armé pour babundana na général bon batinde général na batinde ko tuli wana lieutenant na bango boje ba général wana lieutenant solo ya nini succès des stars et pas Tony Koko na wana lieutenant na bango batinde lieutenant mais lieutenant abeti ba généraux ya ngambo mususu c'est pas normal biso moni quartier latin ba Michel Roy ba omba kola oazo ki maroleka le temps est comme le fleuve. Il ne retourne jamais à sa source. Et moi je suis comme les temps. Bébé nanganga na krakayo. On a Ombakola. Monsieur le roi JR33. Hein? Vous comprenez? La musicien bangoana. Vitamine à love nangayo zawapi. Bébé mon amour tu me manques trop. Comprendre? On a JR33. Ba Michel le roi là ba moins assez. Quartier latin ça n'a évité mission danger même à soleil au tangona quartier latin problème c'est quoi yango anate on va faire musique ils observent tout patient album nabiso légende déjà sur le marché album il y a 14 titres bayoka yango tu vois nabiso mon naïso le moment légende album wana les albums yo tikala na mitema ya bat ba ba comprendre ba comprendre qu'album ya solo les légende. Nous avons eu 3 mois plutôt bossani en côté. Les gens déjà seko na mitema ya batu. Na monde bat commande mais l'album on les a classé ceux qui parmi les top écoutés plus écoutés non. On peut écouter une chanson un jour et on l'oublie. Mais il faut écouter une chanson et tika na mitema ya batu. Bat ba yorara yango. Voilà, c'est ça. Mais les gens n'avaient pas tout ça là parce que bimisi nzela mwana bino après moi na ngoma kole papa bino moi lanterne ndenga ya consommation. Non, moi je suis pas venu pour ça. Je suis venu vous parler de l'album Légende qui est sur le marché. Kasi yozo beta ba na lobi que na toucher balbum ba ninga mususu quand on fait des olobano toucher quoi. Non, il s'agit que album na biso Légende et album mo tika na mitema ya batu. Les gens vont écouter cet album restera dans le cœur des gens. Ce n'est pas un album mais ça dit 1 mois 2 mois de bossani en côté. Nzembo il faut tika la vue à solo les amis tema ya batu. Ça coûte YouTube té vue à solo les amis tema ya batu. Ce mitema batu ils ont capté mambo ça là, ça veut dire ozo ba vue à solo ya seko na seko. Ça dit ceux qui montent à Koufi ne le roi na kina mitema. Si vous na comprendre de l'eau bonga pe na comprendre té bande coupé ba Hollande biso ba mona on dirait
ba point au bato belé moi na musique ça congolais toi un problème bon ceux qui na point moko boza moi na se ya muto azali kolo nango ezala moi na ba critique belé au monde ba no critiquer ba coupon wana na sende hein na sende bon critiquer à YouTube trop pas pourquoi fallait pour pas aller coller YouTube non mais YouTube peut te lobela ba vu hein ndeti lelo c'est si vous lobela ba vu bobi tazali kolo na ba vu ndeti lelo Cindy le cœur na nzembo na ye moi cover moké et géri ya sala reprise ya élégance ba komisa ngo géri to lobela ngo ezana ba vu tangela mo sini ngo na Congo za ba vu le nzembo na zate ai ba pouvant déjà maman mbili ya belle kana ba nzembo ne ya mbili ya belle tika mera pe manene kimia go tika na kimia kufa tika ya pe manaye calme kota za na kimia kota fani na pesi mbuta pe manene na kimia za bolo tu ne obi na liste mera sala mikolo wa ya ba artiste sindia za kite na katia eza beta eza liste na ye heureusement que eza liste ya eza liste officielle te et puis surtout que liste o ya saliwa na ebité sur liste wana ko bima na Forbes na ebité et ma force ndeni eza Forbes te ouais eza longa liste mutalika sali liste na ye na Forbes pe bazaka batu roi maman Mbili Belle te eza nemo et surtout maman Mbili Belle eza grand artiste ya mboka na biso yesiko mon problème ya problème na yeza que ndeni ya rosa liste pe na sali liste it pe na bat bayimba na Congo atia honorable Cindy le cœur tout le monde quelque part non ça yoka abosana ki to azaki abosana gité ezara juste que au moni Cindy le cœur lelo a sali effort na voix na ye par sa voix a sali lelo que to bosani ba te belé même ata ye to landa ye soutien mais s'il te plaît moi je respecte écoute je respecte beaucoup cette dame elle a fait une belle carrière coup de chapeau mais présentement nzembo na ye ni toyora c'est ça que je dis c'est normal attendre à Cindy parce que Cindy le cœur a sali en sorte que toyora bango soutien basé belé Cindy le cœur c'est net nini na Congo déjà oh ba maman Mbila yo banzembo Cindy yemba banzembo lo ba caravane son Cindy on nzembo wana ba ina banzembo ni exacté je te dis album na bango comment de lelo ozo mettre nazo comparer ça veut dire quoi je dis seulement que lelo c'est normal batanga Cindy te na ba itona parce que Cindy le cœur azali kona ba azali kolo azali non seulement azali kolo mais aussi azali plus que bango. Ah, on a oublié la maman. Non, en termes, je parle en termes de, tu vois. Des voix. Oui. Na boulot, na cop. Na concentration, ma casse dire moi ténacité. Hein. Ah, oui, vous avez été maman. Je suis battu. Bah, on l'a noté na Facebook. Je suis vérité. Vous avez la maman Mbili Belle. Les gens na biso ya ba maman les. Na biso que nazo respecter maman wana makasa sali musala énorme sali carrière kitoko mais si on ngai premier ngezaka ndeni ya rosala hit na ye wana so ipena zaka na Congo. Au moins qu'on vivre na planète Mars, sera na Congo. Na mon élève comme soit tanga yuana en tout cas je suis désolé. Ya non on a vu que la liste na ye, liste eza nonga ya ye. Eza ya Nzambe eza ya ye. Mais Cindy le cœur so Nzamba ou ça la liste Cindy dans la liste voilà. Il y a pas chanteuse abonnée na Congo. Ah merci. Voilà, c'est ça. Je suis la légende. Mais na moi Nicolo ba journaliste va respecter quand même mesure wana mais certains ont peu en considération parce que signature ya quoi de paysan en hôtel na liste wana ya ba journaliste il faut batanga Koffi Olomide te signature ya paysan na katwa ba journaliste ba saini ba tanga pe ko ba Koffi Olomide soutien na moni na tilo kola tanga ngivete mais yo lobi signature ya est-ce que ba tanga comme signature ya te batanga na bango omoni soko yebi ki frakateza ya tom suna malueka yoza na pompage au sala tous au transport au magasin qui tombe kutelo ati ba yebi ki frakateza et puis les sur riposte ko terrible bon bi avant hier on habite dans le solo mo ya très important avant na comme on a coûté na type mo comme Grégoire type on a un interprète ya cause la soka d'interprète à cause intercesseur il y a pasteur il y a église mo daya bo ya pasteur mo bo yebi na kutana na bisinga biti mon cher mais ndeni bolo belangate Grégoire bisinga mais bolo belangate qu'est-ce qui église ni d'ailleurs église église ya type mon pasteur moi terre boali na TV ya terre restaurant mamba musique pasteur wana Denis Les prophète na ebité goza kombolo biona ngana na ebité ngana biga pasteur wana en tout cas na landi vraiment Grégoire akutana ngana o yabu na moni amoni ngabi mela légende ndenge ni nabi oh je yebi ngandeni oh timingana yebi yo
na mona émission mo osali na CP na laika on ko na bi vie on a un problème yo nga na ebiote on yo binga te tala nga ko na za ko interpréter kala na l'église ya mutu tel bona boy même que ça ba tout que tipo na zo mo sinanga oui na une vérité mais na ebisa yo ebisi pena non ebisi nga na kuta ne pena na so je suis en tout cas je suis très sérieux je te dis j'étais sidéré ton ok on a bien il mo na bi na zelio lo belo mo boto bi miselo ko ebisi nga bité en tout cas Grégoire sanga bi non abi ndenge za bona minute yo en tout cas je suis très sérieux tika na ko sega parce que on sega boy ça bien temps donc c'est le roi tout ça théâtre non c'est pas bon. Je te dis que je suis très sidéré. Je suis vraiment sidéré côté Nazaki. Je suis passé à mon tour, je suis allé à la paille, et je suis allé maman dit, moi, je suis déjà. Je suis que Grégoire arrive, ça va que moi, oui, moi, c'est un homme qui a un kuzu, tout ça, nous tout coûte un bon, na kuzu, na ba hôtel, ba yolo, ba bandal, ba MP, qu'on ba bleu moi bon. Tout coûte un vite fait petit point na quand moi c'est na pas naï. Grégoire, en tout cas fait Grégoire nzamba battre le tout ça. Tous les hommes moi sinon ça nous calme. Donc obligato attends na TV vraiment. Mais biso que na Grégoire ndem ta yebisinga na maman no bazak na biso que toi na TV. Délégué Marco. Mais je te dis que Grégoire ndem Pablo King. Yo kana yebisa Pablo King kota na pesi mbote na pesi Omar Bouda mbote kota zali. Na biso que je t'ai sidéré. Na kuta na yé toi non. C'est non bien est-ce que vous évitez de toucher moi comme une vie privée. Il y a pasteur Denis. Mais na biso mais ba yebisinga na. Ada quand même cadre. Na ira repasser message moi si on n'a pas royoka yoka. Nega vous passez message moi ça na ko yoka. Yoka nga pété. S'il vous plaît, s'il vous plaît. O tient le baté. Le message on a eu passé ya mutu pena bazwa moi sine ba botole moi si ya mabe. Pona yozo mona ngobiata liboso nzambia li somote. Denis Lesina na mama Tina ça date déjà. Mais on a émission moi si ya batu ya Grégoire. Ça date déjà ba kenda déjà tout ça to on a pesika un message que Grégoire nda yebisinga to kutani na ye ngana opesaka juste naza juste inter babande naza porte naza messager ya Grégoire abika na loba yango que moi si na ye ba botola moi si na ye. Grégoire abia kutana na moi si na ye lo comment kutana kana ba vite fait mbango. Non, je pense pas qu'il na responsabilité maman Tina zanangwa rosama. Na yebisio que Grégoire na yebisinga ite Grégoire nda yebisanga bikete na comment kutana moi si na mbango na botel mo na yolo na ba bandal na ba cave. Mais non mon André mon campagne mo ya déstabilisation familiale pour dans landi merveille rambo aoloba marambo ya musicien chez Lamputu yo po lo bayi mamba chez Lamputu siko tunanga nini Grégoire siko tunanga mama tunanga siko Grégoire tunanga siko Grégoire na bosko ye pasteur wana pourquoi Grégoire ndem ta yebisinga avec na tuna ye bo tuna yeso bo yamba yenju pourquoi yo kana na ndiko na yete ndiko nena ko cop ndiko na Evier Roger ba yo kana na Roger Lessi mais oui parce que moi, si on a dit qu'il y a avant comment il y a après que Grégoire Grégoire coûte à Yosa Sima Grégoire a Yosa Sima il y a Roger Tangatiki nani il pétage à Yosa après Yosa Grégoire pétant au bazar après interprète et puis si il t'a passé un message en tout cas moi si naie ba kangele nanda ukuna bimarate abimara rarement so ya osa be mission na yona sana internet ndi mona profiter ba kutani moi vite fait kana yolo ni so na mtima pasi makasi je te dis franchement j'étais kotiki ko lobela légende comment beta masola Denis Lessi non yom to tuninga makambu wana ngala tuninga mamba légende na to mamba Denis Lessi c'est parenthèse au bimisi makambu en tout cas nagi vraiment sidéré na moni mona mobile lokola nga zo lela bazu moi sine bakangele na ndako yo moni fait na pesa quand même message wana papa en tout cas Grégoire message na yo leki papa Grégoire pas papa Grégoire en tout cas na yo mtima pasi ke bazwa moi sine et ça nga pasi fort. Donc, voilà une parenthèse dans le bien on peut y ba. Marambo zolo balelo à la télévision, mokili a compliqué. Un jour, Kofi Olomide na Denis Lessi bayokani ndenge bazaka pire vient à pire. Ce bayokani yo sukapi. Baza bayokana te. Te le caractère. Yo za na preuve. Yo za na preuve. Pour ce bazar bien. On a banza que message. Na banza que message na pesi ya Grégoire.
Il y a papa Grégoire Poisa papa, nazo bossa no babega Grégoire Poisa interprète Laura Bambalanganza, Laura interprète basé belé, na pesi mbote ko taza papa Grégoire message na yo leki, ayibisinga bi Josué en tout cas, yebisa message na mokili mbeyo ka yango ke mwasi na nga bakangile na ndako mo bimaka te et ça la nga passe na kuta na mwasi na nga na ba yolo na ba tellement vite fait par lo bananga bi to sa mbongo na kende. Mwasi na ye mukabi lo ke ça les passe bakuta na mwasi na ye no tela yuse to sa la mbongo na kende. Ah ya la TV. Même solo te ba solo to solo mbongo. Ah s'il vous plaît, Oza Bezndoule. Oza Bezndoule s'il vous plaît. Bezndoule. Album légende des années marché, album légende. Album légende des années marché, balandang ba continuer koyoka banzembulura bengwenya Samuel Eto'o, bayoka femme, bayoka Chibolès, bayoka nzembulura oh là là clip nango bima semaine prochaine na invité Fozala. Merci. Deuxième volume ezo ya ba osepela makasi ba Fozala vraiment déçuté. Nazo profiter pour na pesa mbote na Bossa Mboka, le jaguar de l'Amazonie, l'homme qui a vaincu 1 milliard de pots de bananes et 10 milliards de complots. Tilelo, 46 ans de carrière, elle a toujours en forme. Le seul dinosaure qui nous reste. Na pesi mbote na bato nyoso balinga na quartier latin, bato nyoso balinga la bonne musique, ba sepela na musique ya Kofi Olomide, bato nyoso yo balinga rabiso, donc na pesi mbote pe na convier bango semaine prochaine bato tout bas à la brancher, to boire clip na biso oh là là ba osepela nango. En tout cas papa Grégoire message na yo komi. Bientôt, on se trouve ça les forts. Merci beaucoup, voilà. Merci Josué la légende, c'était un plaisir. Omar Bouda na pesi mbote Omar Bouda. Prochaine, quand même peut-être Ozana Omar Bouda. Oui. Willy Moucheni na pesi mbote. On du premier tokutana na Madness House et ça na bon marché. Oui. Donc juste la première porte tu vois na kara ya Ista bande otokutana wana et moi na mobali numéro na nga yango ba vrai chéri o balingaka nondi premier balingaka Bezndoule ba vrai Joe ya classe ndenga na zabo ndenge je suis la légende za boya lelo karaoke moko ya bien ça yo message à Grégoire Lobelo rien. En tout cas, c'est important pour nous. Ngana suki nanga awa. Grégoire Romonia. Bande ronyoso to balingaka nondi. Yo linga basa batu na comprendre. Prochainement, bande kobo kamboza la calme semaine prochaine tozana artiste musicien belé na plateau. Légende. Ya Bezndoule tozana quartier latin tozalana tozalana Brazil oya lisusu tozalana bandeko ya la Timouata Baroya en tout cas bandeko Baroya et belé artiste musicien Baroya et belé pour na komati sa pression pour après on a nondi premier nazana bino na kati Angola tokutani prochainement. Ciao, un grand merci na bato tout ba obenga bato tout ba comme ba message héroïne da samedi prochain bozala tout si tout est biso vraiment un grand merci na Pablo Kini le véritable déclarant merci na yo boss Cédric Kiteka boebit hein tout ça toujours dans les bons bandero tout balinga nondi premier Omar Bouda nondi Omar Bouda tokutani prochainement même heure. Rediffusion et émission na biso zara dimanche donc lobby na 13h boze la biso na Congo Base Télévision rediffusion et puis le mercredi également tozawana je souhaite la légende c'est un réel plaisir de recevoir yo ebika kati. Tokutani prochainement ciao. Ciao. Tokutani prochainement ciao. Ciao. Il fallait du tout, non? Mais là, comment faire la tige en Zembo? Il faut les gars, comme on est dit, il faut les gars, des c'est trop. Mais yo, c'est comme moi là. Zembo, Zembo, Kofi Olomide. Zembo, ça te saute, Zembo. Puis se faire la Kofi, tu es Zembo, Kofi à son bague, tu es Zembo, 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 Kofi à comment bien un thème à naïe. On est un mot. Omar Bouda. Ah oui. Affaire à Grégoire. Affaire à Grégoire. Affaire à Grégoire. Et monsieur qui n'a pas bien, monsieur qui tombe aux idées.
Monte là là te souviens. Alors que je me dis tant que tu as une là te souviens. Bon, profil, tu as daté ces blocs. Oui, oh, mais je me suis monté là moi dans bilamba là comme héros et à Louvois. Et nous on a mon autre ça parle dans na goma qui avait non là qui goma. Wana nani? On dit que Débile c'est un patron. Ah nani? Un patron. Patron mutumba benga na pala wo futa ndaku te. A chasser. Pas avec pas Débile c'est mon patron. Wana ndaku na ete wana futa la ba carte mona wana. E ba carte location. Ya kana mutu kati. Ya luwa mitu ke fandi pour bossa le mission ba mona ke ya na carte. Ana rien. En quoi ça? Yo ko ndi maman bala. Mais la mission kana palette. On dit maman bala. Mais non dit premier. Mais on va toi na showbiz, toi na Congo buzz awa. Dans le vérité, non dit premier ba ko ke ni ça na. Ya ba appel ba ben ben. Aba no futa. Fort. Ni laisse au futa ba le mo bui. Je les no na futa na ba benga ndaba no futa na ba ucho benga na ye. Ah, côté siko sika. À côté siko je prends la météo na midi so na ndaba. On a ba benga 14 mois au futa palette. Voilà, je suis un bon monsieur. Maintenant, il y a une émission que tu sais la musique, il y a une émission que tu sais la musique. Ah non, mon frère, église, église, la moitié la population de la musique. Je vais te demander, maintenant, on peut y passer. Pas de on a direct. Oui, oui. Mais il y a un accompagnement dans le métier. En tout cas, il y a au Catalan, on peut la vie. Atako baseki na nsima na kipate mapue nemie molando motako te u na lela te male masuwa ekomi mosika moto yo nalingaka emi wanakokende pingo netaki ya miso lokola vula ngana libongo lokola bakatinga makolo. Yo bolingo, yo kena mawape. Yo bolingo, yo bolingo, sekena moyo siki wapi. Na kwa nyotilenga na loko na bolingo esangi nzote. Kongo bese baki pate, noti wetwe. Wapi na kwa miotelenga na lokola molimo ezangi nzoto na mata bangomba na kutaba nsambi non dit premier na banga te non dit famille non dit premier révélation de la musique quoi pour ça fait rambo koko quoi yo mokolo bakio komemanga mokongo e tokatisa e maetilanga ngoe susu tokoma na katikati obwakisi ngai nakomi otepatepa sauvetage te fote eza ya yo te mamezali ya ngambe ifale parlia lelo na esprit ya soso likolo
chéri vraiment content pour nae Content pour nae. Washington Bougie Evela ngai Sandra Kazali Moussa Washington Bougie Ouais. Everambo Ouais. Papa na Rocky Papa na St. James Ouais. Yoka mawana Mosika place oza Yoka ye Papa na Dikiston Ata soloba mingi Yonde papa ye Ata bango na balobi yonde mokonzi na bango Etoli ya musique na biso yonde ebende kwa ndule Everambo Mama ye Mateo pesaki ngai falo pesa pe motema tala ye lelo yo memisinga suka na ngambo mpona mipesaka te sans calcul mpona mipesaka te les yeux fermés naka moto natalaka pesa Notre Père qui est aux cieux, maman, salut Vierge Marie. Voilà une bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Les à côté toujours. Les à côté, les autres. La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach.